Bonjour, Topé, bonsoir. Peuple congolais, ça dépend bisika na milieu au Bokolanda Bicho, Nazalinga Morote, Tozana Bicho Pelizé. Avec lui, Toromeka ko développer actualité Nengeza Koleka. À l'heure actuelle, la Katia Mboka na Bicho, la République démocratique du Congo, situation Nengeni Neza ko évoluer. Binelo surtout, Toza Kolanda Bicho Pelizé, Mbote na Obisiko Zali. Bonjour, Pasteur Joël Condé, Congo, États-Unis TV. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Bishop Elysée. Rapidement, évolution en Mboka, Nengezo Kolanda, Kolanda, insécurité presque partout. Batuna Kivu kuna baza kolela, touti komona mbula moko boye, soki pe mbula, soki ni nebeti, plus de 400 morts, na Maluku, pembeni ya Kinshasa, insécurité koti. Comment yoza ko évaluer makambo eza koleka côté sécurité et Bishop Elysée? Yambo na ya lola nazana biloko mibale. Ok. Na kosenga na congolais nyonso une minute na silence, ya silence. Pona bandeko na biso bakufi na este na bayebisi biso bakufi na mai. Bazolo bana ba façon ebele mais to perdre le peuple congolais. Yango bandeko na biso bakufi ngai moko ya ba leader opposition génitaire. Il y a opposition indépendante et chef de file de l'opposition indépendante, na sengi na peuple congolais, tovandata une minute de silence. Merci. Ok, merci beaucoup pour la une minute de silence. Yami Balé, Nakanisi, Pasteur Joël, ça fait 2 semaines. Natikali koleka na réseaux sociaux. Oui. Alors, Yambona Kota, il y a des personnes qui ont dit peuple congolais une minute de silence. Yami Balé n'a pas annoncé la communauté nationale, c'est-à-dire le peuple congolais, ainsi que la communauté internationale, création, il y a opposition indépendante. Donc, je suis le génitaire et le chef de file. Opposition indépendante, au côté de politologue nyonso, banda politique et banda na mokilioyo, tout le monde a opposition radicale, il y a papa Etienne Tshisekedi, tout le monde a opposition républicaine, n'a opposition moussous. Mais pour la première fois, depuis Adam et Ève, opposition indépendante, et elle est créée par le prophète Bishop Elysée. Nous luttons pour la vraie indépendance politique à RDC. Indépendance économique, sociale, ainsi que culturelle. Voilà notre lutte. Et notre vision, les Congo avant tout. Les Congo avant tout. Toujours pour de la Congo, toujours pour de la Moutouté. Bao pe basangani na biso na okakoya kosangana na biso nazali motambwisi mais nazali pona konyokola batute. Alors insécurité na mboka tomoni yango olobi likambo ya Maluku ndeko nanga Pasteur Joël nga nazalaka pièce contre pièce ya Maluku yango akata mitubala bamona te ya lakisa akati mituna kolakisa te bango na Maluku. Mboso kudia kwanga lobaki likamboyo babomi 4 marins. Mboso kudia kwanga nakanga na laptop nanga alobi babomi 4 marins. Mboso alobaki yango toleka ke o epa Pasteur Joël Condé tolobaki yango. Yango na kosenga na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Oza ministre ya défense. Tala likambo ya Maluku. Maluku eza Kinshasa. Banguna baza na Congo Brazzaville ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo. Bakokota na Brazzaville pe bazwi mboka Kinshasa. Tokotikala kondima yango te.
oza ministre ya babengi ya défense nationale. Linga osala mosala peuple congolais nyonso andima yo. Parce que insécurité oyo na est et comme na ville à Kinshasa, trop c'est trop. Yo zali na gouvernement Sama Lukonde 2 na sengi na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya défense nationale, tala likambo oyo. Po mokolo mosusu tokosutuka bapaya oyo ya Rwanda tuti babotoli biso mboka. Tozongi lisusu na case de départ. Moi, je lutte pour l'indépendance, la vraie indépendance politique, économique, culturelle et sociale. Nous sommes les indépendantistes au sein de l'opposition. Alors, tu es Sabino. Vous avez un pouvoir, vous avez un adversaire politique. Parce que définition politique et opposition, c'est l'ensemble au pluriel des forces politiques adversaires du pouvoir en place. Alors, ngai en tant que géniteur, il y a opposition indépendante. Ngai na qualité na ngai ya chef de file de opposition indépendante na yebisi na ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo. Bokeba, bolala te, bokoya kosutuka ba paya, c'est-à-dire ba Rwandais, à complicité na impérialiste, ba botuli mboka, ndenge basalaki na terme Laurent Désiré Kabila. Yango mosali na nzambe papa na nga molimo alobaki na 2003. Na bandi combat na 2003. Lelo 2023. 20 ans de lutte. Alobaki, la République est en danger. Debout Congolais, sauvons le Congo. Trop, c'est trop. Pour le ministre Peter Kazadite, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Ayebine le côté. Il y en a le ministre de la Défense. Ah oui, parce que je compte de toi sur la terre, on va sentiment. Oui. Nani Peter Kazadi atanga. Mais pour le ministre intérieur, Yeah. ce n'est pas n'importe qui. Oui. Ministre intérieur, pour avoir la mouton et des renseignements. Et quand les mouton sont contrôlés par le gouverneur, il y a ma province, non. Na lingi qu'on peut ça va aider. Il y a un pays anglophone. L'idée, c'est une fortune. L'idée, c'est une fortune. Alors, toi, on peut ça va aider, exploiter, je ne suis pas d'accord. C'est pour raison pour laquelle je m'adresse à la ministre, il y a défense. Jean-Pierre Bemba Gombo pour ailleurs l'administration. Peter Kazadi à ça l'administration pose à le ministre intérieur. Merci. Voilà, merci beaucoup Bishop Élisée. Dans une moi quand question mais la première partie on a tout il y a insécurité côté est, ndenge po tukolo ba kufa ki to sali une minute de silence, mais na côté est Jean-Pierre Bemba auteur ko ça la déclaration à l'obi que n'est-ce pas 3 hélicos, il y a Rwanda et il y a qui na Congo ko ravitailler batwana M23, Félix Tshisekedi yemo kazaki na Bujumbura na secrétaire des Nations Unies. Alors on a 4 délégations na amema Kibemba, amemi Christian Chiwewe, amemi Lutundula, bango tu bazaki wana, mais tout le monde ba déclaration na batwana tu ba lobby ba condamner Rwanda te. De là, Félix Tshisekedi a juste sous délégation wana bakei na Windhoek na Namibie, bisika basali rencontre ozomo na délégation ya ba Félix Tshisekedi na Windhoek na Namibie. Na ba Christian Chiwewe na ba Lutundula na ba Tsusu na ba Antipas Ndamwisi bazalaki bango nyonso tu na kati wana. Et à la fin, tout le monde a qui le rebelle du M23 se renforce à Rutshuru à partir des points frontaliers avec le Rwanda. Entre parenthèses, alors, il paraît que la force maintenant à Sadek balingi ba opérer na kata Congo. Moi, changement mo lingi salama balongola peut-être EAC pour que Sadek a kokota. Est-ce que Sadek a aussi l'opération malamu soki bango ba longoli EAC ou bien EAC otika la gaga on a toujours comprendre. Merci beaucoup mon amboka pasteur Joël Konde na Congo États-Unis TV ozo bunda po namboka na goroba boye moi namboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ya défense nationale kokota koti na gouvernement oyo makamusu toko kolobango awate. Il y a les 4 péchés politiques, il y a banilotique rwandais. Il y a liboso eza mensonge. Il y a mi balé zali infiltration. Il y a mi sa corruption. Il y a mine
eza koboma ba Rwandais Okay. tuti. Okay. Alors, nakoloba boye, na peuple congolais, na sali parenthèse, bokeba. Bakosi que Jean-Pierre Bemba ayambi nani juif moko, israélien moko, baboyi, bakangi na aéroport, na immigration, na ane, nyonso ezali ba fake news. O Jean-Pierre Bemba alobi incompétence boye na boye, eza ba fake news. Bazo pesa ba congolais mbongo, surtout bandeko nanga baluba. Pona kubundisa Congo. Pona kubundisa Congo. Alors tokeba. Démarche oyo bozo mona Jean-Pierre Bemba kendaki na Bujumbura, akena Namibie, na lebisa peuple congolais, je suis dans l'opposition indépendante. Notre vision, c'est le Congo avant tout. Bao baza na pouvoir, baza ba adversaire na biso politique, baza bénémité. IDPS a sali plus de 30 ans à ce pouvoir. L'objet au plein na ko pouvoir, na sangani na ndeko na ngai pasteur Joël Konde to diriger Mboka. Oyo zo le kana CC na kolobate. Soko moni bakena na Namibie eli kolobani. Ba bongisi EAC akende po baza na fin ya mandat na bango, ba bongisi SADC a remplacé. Et une fois soki opération oyo SADC a remplacé et simbi est wana kimi ekoti. Wana zo bana peuple congolais. Je sais de quoi je parle. Je suis en relation avec mon Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo depuis 2005 jusqu'à ce jour. Na kokota na ba détail te. Présence à Jean-Pierre Bemba Gombo na gouvernement Samba Lukonde 2 est bénéfique. Mais présence il y a Moyibi Oyo, Vital Kamere, Oya Kenan, Ayen Afrique du Sud, Kosomba Masango, et ça n'a pas Kuyiba. Et ça passe Mawa. Alors, peuple congolais, Oba Sambela Kaba Sambela. Tobonde la EAC Akende. Ce qui SADC a remplacé Bango, Mboka Ikangolami. Merci. Voilà, merci beaucoup Bishop Élisée. Juste encore un point où tu peux soulever. Tovandi boye yo yebi Congo, Congo ezamboka munene, mbula nzamba pesa biso, mabela minene nzamba pesa biso, nyonso tu oyo tokoki koluka na ba pays mususu tovandi awa tozwaka te, nzamba pesa bato na RDC, mbula ebetaka partout, ma ekoki kokweya na libanga ozwi kutu graine obwaki libanga eboti mbuma. Alors Bishop Élisée, comment c'est fait que bato to balbaki que no gouvernement ye ko remplacer bazali ba warriors ne ba mi benga bango moko ba ye pena na ba plan, mais to moni la grande surprise Vital Kamerhe avec une délégation de 10 ministres bake Zambie kosenga masango balongwe na Zambie bake na Afrique du Sud kosenga masango, et à la grande surprise ba Zambien na ba Sud-Africain ba pimeli bango ba pesi bango ba grain ba bibo kende kolona parce que moi to pesa bino yango ezate ba tumusu bazwa kion. Qu'est-ce qui se passe pour na toko matina point o ya kokende ko somba fufu na Zambie na Afrique du Sud na mboka lokola RDC? Merci ozala ba mituna bango kitoko mona mboka pasteur Joël Konde. Yeah. Toza na ville ya Kinshasa, place à kolona masango ezali, toke na province ya Bandundu, toke na province ya Bakongo, toke na Lede Kasai, toke na Katanga. Bon, ministre de l'agriculture, c'était Rwandais Touti. Aziza, oui, Aziza, ministre de l'agriculture, c'était Rwandais Touti. C'est okay. Comme le ministre Azalaki à défense, Azalaki, Azapé Rwandais Touti. Gilbert Kabanda, Rugemba, Ache Kabanda, Kombo Baluba. Oui. Ministre Birinze, Wana André Birinze, c'était Rwandais Touti. Akobongi Sakate. Na tozalinga na yo, tozolo belande ko Félix Tshisekedi. Azako koyoka biso na retard. Yango moni 4 ans na ye, bakokoso na bakokoso. Soki atiaki un ministre de l'agriculture, mwana mboka, pe aza na mentalité ya kimoyibi te. Bikombo azali na mabele oyo, akolona masango alesi Afrique mobimba. Voilà. Mabele ya Congo ekolona masango elesi Afrique mobimba. Gouvernement ya ba warrior omoni Sama Lukonde ayaki mutu muke. Mais akoyi mutu lokola ngai. Donc baina wango yiba. Oui, Sama Lukonde est encore premier ministre.
mutu ezalaki awa mais lelo nga na ye tokoki mutu ndenge moko yango eza ya kobotama ya ye eza ya koyiba. Alors peuple congolais esengeli ya comprendre que bandeko bayaki na bango koyiba. Alors nakosenga na ndeko Félix Tshisekedi oza congolais nga aza congolais, pasteur Joël Kondi c'était congolais, kosalela sentiment te. Mobutu akende na Maroc, akufa na Maroc, bavundwa oyo bazalaki te, bakengo wadondo bazalaki te, ngwanda azalaki te, atundu azalaki te. Alors soki yo tiki kaka bato oyo basala sentiment bayiba balobi na armée il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Yango monaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba kotaka prison na CPI injustement bien sûr. Alors tango yo tikali na yango ba oyo lokola baza ba Rwandais na armée, ba Rwandais na ba ministère na gouvernement na CENI, ba Rwandais o bazali na immigration baza na ane na ba demiap yebisa mwana mboka Jean-Pierre Bemba apikola bango lokola bapikolaka banzete bapikoli yango bakende po infiltration eleki makasi ekamwisinga na mona Vital Kamerhe na mboka oyo masango balobi na Zambie nazosala investigation groupe moko ya bakongolais balobi bote wana ezali réseaux sociaux faut ko vérifier balobi balobi o bato bakongolais mosusu balobi botekela bango masango te yo za congolais Moïse Katumbi mutaza sima ya makambo wana boyi batekela bango masango. Mais il faut vérifier cela si cela est vrai na kosala investigation. Nga na zandi kambo ya rumeur te nga na yaka na makambo pièce contre pièce. Bosiko en Afrique du Sud nani apekisi ba Sud-Africain batekela ba Congolais masango. Alors eza regrettable, c'est maintenant ou jamais. Ndenge Mobutu alobaki agriculture priorité de priorité. Muza yaki boy asali service national to mona yi bilanga masango ndenge kotaki Congo tango Muza zui pouvoir. Voilà. Bon siko nakanya makasese général azali kuna, qu'est-ce qu'il fait? Bana kuluna ba sala bilanga siko eboti te bende. Balobi bana kuluna ba sala bilanga. Général azona kanya makasese. Qu'est-ce azosala nini na kanya makasese? Tozomona ba masango tout et tout. Wana ezali kaka ba publicité ou bien ezali kaka kosala base ou bien ezali. Alors ngana sengi na Félix Tshisekedi babenga balongola ministre de l'agriculture. Il n'a rien fait pendant 4 ans. Balongola ye, c'était un Rwandais tout. Merci. Voilà, merci Bishop Élisée. Alors rapidement ici, nous avons proposé le moko vidéo moko mais nalingi osa l'analyse nango intellectuellement. Ezali badir ya Christian Lusakweno. Kati yango mais ils ont sélectionné partie moko très important. Alors, ce qui arrive aujourd'hui au Congo, même si on crie beaucoup, le grand problème, c'est nous-mêmes, ce sont de dire que Tozana est belé, Tozana Ngo, tandis que sur le terrain, on ne voit rien. Alors, on a évité commentaire aux anini à travers vidéo, ils en ont juste 1 minute, Toyo Kaye, et puis on a commentaire là. Ayebi kosala langote, est-ce que ça m'a yele? Mutazana mabele, aibi kolonangote, est-ce que ça n'a mabele? Biso tozalaka na potentiel, tozalaka koloba, tozanango pourquoi? Non. Tant qu'on est intelligent que dans les papiers, sur le papier, on est bête. Tant qu'on a la terre sur le papier, on n'a rien. En France, depuis 75-85, il y avait une phrase consacrée qui disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Nous, on est tellement, on a qu'on n'a rien. Donc, arrêtons de dire qu'on a, non, on n'a rien. On n'est pas organisé. Tant qu'on n'est que Toza n'a eu le côté. Et ça, c'est que maintenant ce qu'il faut commencer à mettre dans la tête des gens. Faisons en sorte que Tobima n'a idée que Toza Nango. Donc, non, Toza n'est le côté. Il faut être humble et faire en sorte que cette humilité soit notre force. Nous sommes imbus de nous-mêmes et nous n'en faisons rien. Voilà, Bishop Élisée, commentaire na yo à propos ya makambo yo Christian Lusakweno alobi, toza na ba idée tolobaka ki toza na diamant, toza na or,
Tout ça, mais on n'arrive pas à exploiter cela. C'est-à-dire que nous n'avons rien. Comment tu interprètes ces idées-là? Merci beaucoup. À ma qualité de géniteur et chef de file à opposition indépendante, Nakoloba Boye. Ndekolobi, Toza Nango, mais Toza de l'autre côté, là, je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Oui. Na mabele mboka na biso ya le coltan. Na mabele, na sa mabele mboka na biso, na mboka na biso or. Toza premier producteur ya cobalt. Toza les premiers producteurs ya cuivre. Mais le pays n'est pas indépendant. Raison pour laquelle Ngayo yo ndekonayo na lobby naza pasteur, lokola Martin Luther King, naza pasteur, lokola patriarche Papa Simon Kimbangu, naza pasteur, lokola archevêque Desmond Tutu, basali na nzambe nde bakambola kamboka. Natali politique ya mboka na biso, natali ba opposant ya mboka na biso, la plupart sont des opérateurs économiques, ba commerçants, ba yibi mbongo a une opposition lokola Matata Poni, ba yibi mbongo ba une opposition lokola Musitu. Donc na Congo, il n'y a pas l'indépendance politique. La vraie indépendance politique est Lumumba, ba botola yango ba bomaye. Indépendance économique, je vais vous expliquer. Toza nango, mais prix à cobalt nana pesa kango mundele. Prix à café nana pesa kango mundele. Prix à or, na diamant, na coltan, muta pesa kango mundele. C'est pourquoi nous, les indépendantistes au sein de l'opposition, tolingi indépendance, la vraie politique. Je donne un exemple pour citer. Batala na ba pays francophone, ba colonie, ba français, ba colonisa ba mo. Sassou Nguesso. Au côté là, les Français vont travailler pétrole. Ok, na Gabon, les Français vont travailler pétrole. Ok, na Côte d'Ivoire, les Français vont travailler pétrole. Ok, na Mboko, au Cameroun, même chose, même na Sénégal. Il n'y a pas d'indépendance politique, même économique, même culturelle. Ba baby sa culture na biso. Pornographie, et ça y a biso africaine, tout ça va rentrer. Moi si abala na mobile abala, et ça y a biso te. Ndeko lusakwe de tozana yango. Et l'occasion ça ma peuple africain, c'est l'indépendance. Indépendance, alors au monde il y a Burkina Faso, il y a combien indépendant? Au monde il y a Mali, il y a combien indépendant? Balingi les sous français, américain, belgique, to lingi to solo là. Makila na bango c'est rouge, abiso pesa ya rouge. Mais ba mindele baza ko diriger Afrique, tilelo même Afrique du Sud. Ba pesa ba noir ba indépendance politique, mais économie ça na mboka basida. Ba mindele Afrique du Sud. Alors, loko ya lobby, je ne suis pas d'accord avec lui parce que Colton na sa mabele na biso ezali. Mais siko mutu esengeli sala. Mutu esengeli sala. Ezate ke mundele aye alobi na Mobutu longola Lumumba boma Lumumba yozo esika politique wana ezati lelo tokena kuna na Haute Volta Burkina Faso lelo Thomas Sankara Blaise Compaoré boma ye yo remplacer ye ba totika toboya ba poso ya mondele a dirija kabiso nzamba sala biso nyoso toza ndenge moko toza na yango monsieur Christian Lusakweno mais infiltration corruption tala mutu lokola général Tango Fort au service des Rwandais. Vous trouvez ça normal? Tala numéro 1 ya police au Longola au service ya Mwanga Chuchu. Vous trouvez ça normal? Yo Congolais mon paya aya ko diriger yo pona ba biloko eza na sa mabele ya bino moko. To le biso na kati na opposition indépendante toboyi yango. Merci mon amboka. Voilà, merci beaucoup Bishop Élisée. Yo Ozalaki 2 semaines aujourd'hui qui repos bien sûr, mais Ozalaki sans ignorer actualité zole kanamboka tout le monde qui sorti à Union Sacrée. Sorti à Union Sacrée dans stade. Alors je crois que 15 millions de dollars babimisi na caisse à l'état pour na basala yango Mbosonko dia a eu plus de 300 pasteurs na Kingabo sangisi bango batondisa ba fidèle na stade moyennant $10 à chacun ou à kokota na stade Mutaliboso
et à la fin des comptes population payaki malheureusement na suka tango ba leader wana ya union sacrée basa na ba discours peuple bani déjà ko bima po bavanda na ba masina kingabu afu bazonga makolo siko ba kovanda wana ti 18h te bango ba bemba bana ba camera basa na mituka cher ba kozonga na ba voiture peuple bimaki na ye avant atikaki bango na stade. Alors Bishop Elise commentaire na yo ya sortie ya union sacrée za nini komona ndenge basala ki wana bato wana bayaki mpona kokosa mwana mboka Félix Tshisekedi. OK. Bato wana batelemelaki hier, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans passés et Félix Tshisekedi balandi na bango mbongo pièce contre pièce. Yo zande kona ngai peuple congolais oyo azolo banabino géniteur ya opposition indépendante. Politiko tolingi yango lisusu na Congo te. Politiko ya kokosaka kosepelisaka bato tolingi yango lisusu te. Eve Bazaïba boyoka maloba ki ye. Na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko mutu ya kolongwa na bomoko komo na ye nani likama akozwa likama ekozongela ye moko. Donc toza en face ya président aza évité aza nommé parce que ye moko aza conscient ayebi ki azwa likeleka à 15%. Je voudrais particulièrement saluer justement la sortie officielle de l'Union sacrée. De tout le temps, le MSC a toujours été un parti qui se retrouvait toujours du bon côté de l'histoire. L'unité aussi, ça va nous faire... Lisanga ya ba flatteuse, bangonde omonaki bayaki na stade. Eve Bazaïba a critiqué Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nommé ministre, abandi kokumisa Félix. Et ceux qui ont été, Moi, je suis kabyliste. Je sens. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabyliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver. Je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila. L'autorité morale. Il faut toujours que c'est la Fatime. Fatime! Excuse-moi, Congo. On doit m'en